Bonjour mesdames et messieurs, je suis heureux de vous revoir une fois de plus dans le cadre de cette très belle émission À l'écoute. À l'écoute est une émission qui a pour but de relayer les avis, les inquiétudes, les suggestions, les desiderata de la population congolaise par rapport aux différents phénomènes, aux différents faits qui influencent les milieux tant national qu'international. Cela peut être économique, culturel, social et j'en passe. Alors aujourd'hui, vous voyez, je suis là avec le masque car cela a été demandé par le gouvernement, précisément je cite, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le port des masques comme moyen au éco sous qui sa coronavirus. Voilà. Alors aujourd'hui, dans la population, le nini a la mesure prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa, il y a port de masque et puis sanction il y a 5 000 francs pour toute personne qui a résisté à la masque. Voilà, tu as un déco. Pour moi, il y a un masque, ingéniosité, peut savoir, il y a Congolaise. Bonjour madame, comment on vous appelle? Vandi Wapi et vous faites quoi? Bonjour messieurs, on m'appelle Armani Kamban. Avant de commune Ngaba, je suis couturière. Alors, la situation de coronavirus. Je vous rappelle que nous sommes à la commune de Ngaba, précisément au cœur de la capitale de Kinshasa. Nous sommes entourés, il y a la salle à ASECO, un chauffeur, un chargeur, un receveur, et t'en passe. Naza membre ya association ya chauffeur ya Seko. Bon, kana biso awa na commune ngamba partout na biso na section Kisangani Baramoto. Musa yo sanga na bien, mais na moment oyo ndenge tozo kotambola awa, tebika na mboka malade ya li. Comme malade ngo na mboka oyo biso mo photo protéger. Moi to éviter maladie wana. Mais tant que ma chauffeur ont déclaré ata oyo, bazo ko sala awa, bazo mara DD ngo zo ba ngo mingi na kasi mende to sana na sisi, baki sande cardio. makanisi na yo eza nini mpona mesure oyo gouverneur ya capitale azwi bamaske soki olati maske te oza na amende sanction ya 5 000. makanisi na eza nini tomoni tama baba te na 5 000 wana olie bapolisi baba na mosala korespecte balata bamaske abomi motu moko makanisi na eza ndeni moponi ezani eske ezali mesure ya bien to ezali ya mabe soki eza mabe ifale asala nini mesure na nga oyo gouvernement leta pesi eza mesure ya malamu eza mabe te eza nde solo biso bakongolais ifo tozala administration ya koyoka oyo gouvernement ekosala na moment oyo malade ezali eza oblige ke fotata bakasi oyo protéger corps na yo po ezala bien ntango omati na biso kiti osombi osokoli maboko ntango mpe osi osokola maboko avomata fo kolata bamaske oyo bateli biso ezali nde malamu po ezala kitoko selo kosasi na biso asali malamu. makanisi nini oyo ya kala ozalaki kosala oyo lelo okosala lisusu te epuis leson nini otire na coronavirus? mbala liboso na makanisi oyo ya kala tozalaki kosala oyo ezalaki kala na oyo ya sikoyo oyo ya sikoyo nde eza normal mpona raison ya coronavirus eza nde c'est normal peuple congolais no surtout amibatela nzoto na ye po azala uni awa nde tozoresono kaka mingi nde problème oyo tozwa nango awa nde batikela biso nde tracasserie na la police mpe na bapresse la police etikela biso nde tracasserie mpona transport bazotia dd me bazokomplike kaka bachauffeur. Bonjour monsieur, comment on vous appelle, vous restez où et que faites-vous dans la vie? Bonjour, je m'appelle Patrick Campagne, j'habite la commune de Ngaba, je suis informaticien. Ok, je vous rappelle que nous sommes à Kinshasa, précisément à la commune de Ngaba, plus près de la commune de Ngaba, au cœur de la capitale, pour pallier ces problèmes liés au coronavirus. Il a été décrété une mesure, il y a un gouverneur
pour lutter contre cette pandémie, alors il faut port et masque. Port et masque, on est obligatoire pour tout le monde. On a taxé à 5 000 francs. Alors, ma candidature gouverneur, est-elle une bonne décision ou soit c'est une mauvaise décision? Bon, la décision prise par les gouverneurs est cause à la parfois bien, parfois mal. Déjà par rapport à revenu habituel, donc c'est difficile. Tout le monde a dit que c'est 5 000, alors que ça passe pour les Congolais pour assumer 1 000 francs à sur ce point-là, la monnaie est un peu exagéré, mais ce qui n'a copié pour que les points sont positifs, c'est que le port et le masque, le fait que nous avons un masque, nous avons protégé les voisins. Par exemple, il y a un masque qui est protégé. Le fait que nous avons le bas, salive, il y a mouton, sur les côtés, il peut être contaminé. Si on a un masque qui est protégé, mais il y a un masque qui est protégé, pour salive, alors ceux qui ont protégé, c'est mieux aussi, il y a pour le café moyen pour protéger. Alors, au lieu de la tête pour soi-disant que notre corona alors que c'est une réalité, c'est dans notre pays. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont un masque. Alors, ils ont mieux discerner quelque chose. Alors, le fait de retirer 5 000, je pense que ça façon avant de payer, obligé de masque. Donc, c'est qui est une bonne décision? Bon, oui, une bonne décision par rapport à cela. Mais il y a aussi le coût qui, imaginons un peu, on gagne 5-6 personnes pour 5 000 bazars dans le monde. Et puis ça moi passe. Mais d'une manière générale, pour dire de façon générale, c'est une très bonne décision parce que ça nous protège tous. Moi, je protège mon entourage et mes entourages aussi pourront me protéger. Alors les 5 000, ça sera un moyen aux gens qui sont motivés de pour 5 000. Alors le moyen de 500 à la masque. Mais maintenant, les gens qui vont tous les masque, et comme le monde soit à Simbi na maboko, soit à Tiango na Kingo, c'est un policier à la qui c'est masque qui était dans un masque. Alors c'est ça le mot va port et masque, va vite les temps comme étant esthétique pour montrer dans la policier qui était dans un masque bokanga pour alors qu'il faut tout là dans le monde. Ma père me soucie pas ça, la policier on va zolande là-bas, la policier va censé porter sécurité na biso. Bango moko bazo kanga alors que moi on a quelques policiers bango moko baza na masque. C'est absurde. Comment est-ce que yo zo kanga pour na masque alors que yo moko za masque? C'est comme proposition pour améliorer cette situation. Poto kende nango moi na lenge ya malamu poto mais kako restreindre maladie où ils ont menacé la population mondiale. Je au moins pour par rapport à bon, déjà pour nous battre au monde qui est basé dans le monde où on a masque. Moi je pense qu'ils ont mauvaise volonté pour masque 500 francs les amis. Mais ce monde qui est à 500 donc on va quitter foulard au candidat pour protéger vos voisins. Donc on a trouvé on peut ceux qui n'ont pas seulement point de vue. Alors, en Canisinayo, après Covid-19, aux hommes on a moqué après coronavirus aussi, entendement est-ce que au moins on va s'améliorer, mais comment on peut s'aider par rapport bon, après Covid-19? Après Covid-19, je pense que la bien rebelle les a bouleversés. Et selon certaines personnes les ont dit, et ça même que nous avons guerre politique. Et on croit même qu'après cet événement, il y aura bouleversement, il y aura puissance, il y a monde. Donc le coronavirus est affecté ma famille de lait et affecté le monde de Mobimba. Et principalement Maël est par rapport à la prévision. Donc ceux qui te disent qu'on se prévenir, donc l'événement et comme il est là, peut-être qu'il va commencer dans les années à venir. Alors ceux qui doivent tirer les sons, depuis que là on va commencer sur le moto, je pense que tu as déjà un bon costume. Merci, merci. Je vous rappelle que ce masque a été conçu par une demoiselle de la capitale avec un tissu culturel et traditionnel pour lutter contre cette pandémie. En tout cas, c'est une très belle initiative. Consommons congolais, consommons africains.
je suis africain. toyoki sango na bamikili mosusu baboisson ebimi oyo remédier contre coronavirus et encourager. Merci beaucoup Tomeka Kozoba bandeko mibale to misatu totala na. Comment on a papa François Mujeka. Na voye na commune ngambo. Papa makanisi na ezali nini ya propos ya makanisi na nga eza degré tozotalela ba pays émergents. Lolenge malade ezo frapper bango nos frères congolais bazoloba ke malade eza te. Eza mawa pona biso. Po congolais alingaka aza toma amona asimba mais tokosenga nzambe badegré oyo ekomi na baoccident na bamoyen-orient ekomawa te niveau de vie na biso toza classé na classe ya bamalere pe ya malnutrition soki maladi frappe biso ata na 15% pamba paye eza te. makanisi na oyo ezali ndenge nini à propos ya mesure prise par le gouverneur ya ville oyo kolata ba masque est-elle une bonne décision to ezali mauvaise décision? Eza décision ya bien faut soutenir message wana tosalela injonction ya bakonzi. ebongo sikoyo sanction oyo bapesi ya 5000 po toremarke mwa badérapage po todaki koyoka sikoyo maladi ya sanction ya 5000 ezali ke ekokota na kesi nini maladi yango na 5000 oyebi ke mbongo na biso ezali ya mbonga mboka esala mosala mboka te oyebi bien 5000 nani ekorevenir na nani fo koyeba sikoyo makanisi nini opesi mpo na mesure prise mpo toyebi congolais mosusu bayokaka te soki ezali ide ya malamu te mpo na yo makanisi na ezali nini ifale aprocede ndenge nini babimisa taxe d'abord ya mbongo wana ekota na kese ya leta souci majeur na ngango wana te nalobi boye puisque oyo akorespecte te il faut apesa 5000 bosiko na ekorevenir na nani mpona sanction mpo na yo sanction na maye to na mutu oyo akolata maske te mpo na yo efale basala ndenge sanction eza malamu sikoyo mbongo wana ekokota na kese ya leta te nde esika ezopesa mpasi yango wana leson nini otire na coronavirus epuis ntango otire leson maye nini ya mabe ozalaki kosala kala oyo okosala lisusu te to mabe te to comportement nini ozalaki nango kala okosala mais d'abord échanger biso nanu ezongisi biso na hygiène mpenza ya solo ya osokoli mai apres osokoli maboko ata apres 30 minutes ozosona volonté ya kosuka lisusu mpona kokimisa makala donc maye okosala lisusu te yango wana merci beaucoup. Bonjour papa. Comment on a refait? Oui. makanisi na oyo eza nini ya propos ya masque oyo gouverneur ya capitale exige? Papa lokola likamba masque bakomi okangela yango bato bapolisier masque oza na masque te bakangi balio 5000 finalement na mboka toyo na camion bapolisier bakomi ombrouye biso na dede bobi totya dede bakomi ombrouye biso lokola moninga pota oyo eza bapolisier na romponga bautana babetaki ngai lobi na rompoint finalement na baluka nasa manevre babeti nga bazokisi nga pota sikoyo tokosuka wapi papa Félix yebisa biso dede na ba totya dede bapolisier bakomombrouye biso kabiro eza okita te sikoyo tokotya kombe na ba awa ekomi na komini awa bakomombrouye biso na butu solinga okoti bwe bapolisier baye bakangi biso na babirode bokomotangwa na bakete birode aza nani na mboka parce que bolobi ntina ya masque oyo bon balobi masque po tose protege mpona coronavirus bamutu soki aza na mbongo ya kosomba ngo te yo mamoko okangi ye otolie mboka na place mpona kozwa ngo babi ata oza na mbongo te ezwa ata elamba na olata na yo na bandeko nyonso chef de l'état alobi boye rappele mutu oyebisa ete ndeko lata mais ekomi shida bapolisier soki oza nango te bakangi yo na suka makanisi nini ya mabe ozalaki kosala kala oyo apres coronavirus etei yo mpe kosala lisu te bon nabunda kuna te bazongisa biso na 4 na baserve na kuna te bazongisa biso na 4 eloko toyebisa bino nde bapolisier batika kombrouye biso na nzela kabiro ezokita te tiaka seleki makasi Erage. Monsieur Erage. makanisi na ezali nini ya propos ya mesure prise epai ya gouverneur mpona rapport ya masque kolata masque makanisi na eza ndenge nini ezali
mesure ya malamu to ezali mesure ya malamu eza mesure ya malamu mpo congolais aza tesi ayokaka mbala moko te fale mesure ezala bo mpo bato bakozwa yango na considération donc eza mesure moko ya bien mais sikoyo problème eza toki toyeba mbongo wana ekokɔta na quittance ya l'état to eza ya bapolisier bango mo baluka c'est ça eloko toki toyeba c'est ça makanisi ya nango bien mais sikoyo mbongo wana mpo polisi akangi yo na nzela ese okomisa mbongo wana na commune ekota na guichet ya l'état to akozwa esungi bango mpe mpo na kupiaka oyo mpe tozoleka mpona c'est ça nde le problème nde tozokenda sikoyo na makanisi na yo mpo na yo esengalaki esalama lolenge nini mpo mbongo wana ekomela na l'état to ndenge wana to ndenge wana bon alinga kotya non seulement bapolisier alinga kotya mpe bapolisier na baoyo bakontrolaka bapolisier baza comme si bapepe puisque baveyaka na bango ensemble soki policier akangi babotoli mbongo directement bakei na commune kosala quittance c'est ça olieke etambola mpa na bango fale batya mpe na bato oyo bakozala na suivi na nsima bapolisier balanda koveye mpona mbongo wana ekota na pesanaka c'est ça segena moment oyo confinement ezolekela ndenge nini eloko nini ezozanga oyo eloko nini ezalaki mpena mposa na ezomontre mo nini periode ya confinement bon confinement ebomi mpe mwa baactivité ebele twandosala peut-être oza okende gombe ota fonction publique ma okende eza lisusu te donc ekoti mpenza mpe bizaleli nini ya kala ozalaki kosala après confinement obaabandone okosala mpena lisusu te bon bizaleli ya kala oyo tozalaki bon ezalaki mwa négligence olave les mains ezalaki mpenza te tondo ozwango alégere mais sikoyo confirme sa eloko etei biso kosukola maboko avant tout akopesa motu mbote akosomba eloko eza lokola mpenza etei biso makasi mpo ezwaki baka maladi du mensal baebola ekotaki mpona banégligence ezalaki mpona kosukola maboko te kopesa motu mbote kaka bongo bon confirme epesi biso mwa aseki concerne esu biloko mosusu neti badepense mosusu motu soki akufi na Congo ezalaki lokola salle de fête vraiment ezalaki recette naye leta asungi biso ekomi kaka ke boke na moko kosali bolekisi bango so mesure wana ekokontinue libela tokosenga yango puiske basalle de fête oyo ezokoza ekomi eya badepense bitile motu so akufi il faut ebembesala 2 semaines famille bato apoto batinda ekomaki eloko moko ya lix par rapport bareduire biso omoni donc ekomi eloko moko epenza ya lix te so moto akufi moko après moko boke kuna kote wana so ekotikala bongo eza coup de chapeau que badepense inutile epuis na babar oyo ezalaki moyen bato balala eza te moyen bato batanga eza te so bakozwa bamesure makasi mpona babar ata soki ekozonga mais ezwa bamesure ya makasi mpona éducation mpe ya bana omoni donc bar ezobeta aire nyonso elingi musique moyen bato balala eza te epuis ekomi neti so oke na kianzawa parti par parti donc mapango elandani alors soki bozala moto abela moi olala eza te so bozala bana batanga nayebi te tani baosi donc na sens wana ekoki kosima biso bazwa mpe bamesure si d'accord merci beaucoup merci beaucoup. À la fin de cette très belle émission à l'écoute, vous étiez nombreux à nous suivre de partout le monde. Nous vous remercions. Tokomi Nasuka, bandeko bameki kopesa makanisi na bango na maye bazali komona mpona coronavirus na mesure oyo gouverneur na biso azwaki mpona korestreindre mpona koredresser to situation ya coronavirus. Je vous rappelle qu'aujourd'hui tokomi na 375 cas infectés na coronavirus, donc produit réellement malade des amis. En tout cas, napesi bino matondo mingi po bate bozita na kolanda biso kina mabota na bino. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine. Nanga ezayo, doto nanga ezayo, nalingi yo na motema, zala nanga tina suka, tindelanga banjelu, fungola lo.